mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso ya lelo ezali édition spéciale Oyo Tokolobela lelo. Situation Oyo ezali na mboka na biso na côté ya dégradation ya banzela Oyo ezali na Kisasa. Et puis insalubrité moko. On dirait donc ndako nganga ou bien toujours comprendre été. Donc il y a un morceau na pemi na bia en tout cas président Fati azana problème na mboko. Donc ngamo e bon na boulard ba logique a Fati wana avant na gansi yemo lo ba oh makambo nini na yeko luka na kata mboko. Donc ba tutu ba koko pesa yo responsabilité muke oko boulete ke obongisa. Donc na lobité que je mets tout le monde dans le même sac. Mais il y a des exceptions. Mais la plupart, donc, makam tozali ko mona parce que biso tozana kina na poto makam sous d'autres mondo ko na musika. Mais Congolais à sérieux donc ils allaient passer. Donc au PC mbongo il faut surveiller musala zo sala azum mbongo akenaye akoya na eli susute donc ils allaient mentalité moko ils allaient aweza passer. Yangana na zo sabino bino mutu bozana poto. Ceux qui ont eu occasion ou bien ont eu possibilité, boya awa, toko ma belé mentalité aux alliés avaient changé. Les lots au lac Sabino pour mona banzela o ezali na Kisasa. Nyo surtout eza boyete mais banzela o penza na ba venu oyo bino boyeba ki ba venu o penza ba sala ki on kalate to ebité ceux qui ba sala kango na matériaux nini. Parce que tout le monde a banzela ou basala na poto à 20 bébés exactement na 10 ans il y a biso ba osala même si moi te au monde ma boulou et komina ba makamoko to la sabino beaucoup regretter na pour comprendre te banzela aboye comment ko ça na capitale ba bando bonga Kinshasa la belle ya ngono mona ra soko na mutuka ya se ezali pasi na ma na motema la plupart bo mona ya ba konzi bazana ba jeep na ba to mbongo donc ba mabulu na ba yoka ngo tre ba yoka ngo penze belete or na kati ya kina tozali na 10 koko mayanga membre ya UDPS oyo yebi masolo ya banzela yebi masolo oyo tangami ya construction ya banzela technicien banzela azali awati lelo donc suite na le monanité. Donc vraiment assainissement di koko mayanga yebi yango. Donc beaucoup mona assainissement izali na kata bamboko yo izali pasi na maona motema. Donc ozo comprendre que vraiment oyo fatia lobaki donc vraiment azo comprendre que fa kwa na niveau izali na ngwawa. Donc ba pesio penza donc ozu penza au sali projet au sali budget prévisionnel ba pesio mbongo olio tonga tandambo. Donc tout la mwisi ya zaza. Donc toujours comprendre que ils allaient pas sinamawa na motema. Toujours la Sabino Bogomona de grandes avenues ya commune à Lingwala. Même na kati ya Gombe. Na côté ya Botour wana Bogomona ba niveau dégradation ya ba nzela ndenge komi na insalubrité donc ba poubelle donc ozomona moto alia boaki parce que to bon hygiène comme kama bébé eloko tout ba koma ochango na sacha avant pesa yo atina sacha simbia onte na maboko eza bien mais place ya ko boaka ngo parce que nazo yebisa bino que par jour na kati ya Kisasa awa 10 000 tonnes ya ba déchets. Et ça la rasiko il faut que tout le monde en apporte pas que ne recycler en na epsi bino 10 000 tonnes ya ba déchets par jour et ça la a na kati ya Kisasa mais beaucoup monde na zo epsa bino ba côté mususu o komi aux otala aux oloba mais est-ce que
batu oyo bavandaka bazali batu be baza banyama na éviter est-ce que vraiment l'autorité congolaise ou baza na ba poste régalien est-ce que vraiment balingaka mboko yo? On peut se poser cette question là parce que makamusu zozo mona ozol ba penza oyo aza étranger te aza congolais neti ngai na yo o eza mboka na ye mais pourquoi azo sala mboka na ye boy? Donc vraiment ezali passe na mawa na motema et mona bien en tout cas na éviter fachi soka zoka pongi ou bien nini. Donc on peut faire confiance à personne na lobité que batu nyoso bazandenge mo mais bato ya malamu o penza o soki marque ni nango wana bazamuke. Donc batu mitu e beba na batu moka mystique batondia. Donc ya wana na epsi bino boza libanda te bato bazana poto basisa ba crédit na bango esila ba vanda ba komana ba koko o eloko moko ezate mayele na wana yaka nango awa na mentalité na yo e yawa parce que mentalité yo ezali awa okoki kontima te. Donc vraiment na tiki bino bota na ba image donc bozo mona sikoyo donc chaîne nationale et comment koleksa biloko nyoso tout. Donc loko eza malamu balakisi loko eza mabe balakisi opposant balakisi muta pouvoir balakisi. Donc eza susu ndenga kalate na era Kabila te nyoso tout donc avec les qu'il faut ba vérifier yango donc ba trier ya malamu bati. Donc vraiment beaucoup mona bino moko banzela ndenge komi dégradé na insalubrité on a katakisa sa yango to senga. Donc gouvernement oyo provincial na gouvernement ya mama na biso Judith Suminwa Tuluka, vous avez du pain sur la planche. Donc boza na boulot ya kosakana te. Donc vraiment il faut banda boulot parce que boyebi ke nzela ezali parmi eloko yo et faire développer kamboka. Donc voie de communication ezali banzela mai route pezali soki banzeleza bien te biloko mususu o tolo bakama kamba ville mais so toke na ba province mawa trop biloko zo pola parce que moyen ba bimisa yango ezate yango bomona ki dernièrement président de la République akendaki ko inaugurer donc ba wagon na ba locomotive ou ko permettre donc ba no bazali ba kulu na lelo ba komi utile na société ndenge bazo produit biloko na bango ba achemina kango na ba grande ville. Donc c'est très important. Donc vraiment lelo nazo tika bino moko botala boko kamwa ezali pasi na mawa na motema pe soni soki to otala ba image mais il faut to la kisango po ba konji batala batu nyoso tout ba yeba mais tous alaka un espoir mboka na biso ekokende liboso mboka na biso toko sa sortir parce que tout ça ba congolais toko iko yina mboka na biso te photo tchaka kaka espoir. Donc tokomi nasuka ya édition na biso spéciale ya elo. Restez connectés sur Éclairbois Original pour la suite de nos programmes. Kinshasa, la belle, perd de plus en plus sa splendeur. Les principales artères de la ville ne reçoivent plus les coups des balais. Ordures ménagères et autres déchets plastiques se côtoient allègrement. Les cas sur le Saut des Moutons, situé sur l'avenue des Libérations, non loin de la radio-télévision nationale congolaise, une épaisseur des sables y a élu domicile. Même décor sur les boulevards du 30 juin, miroir de la ville-province de Kinshasa, des tas d'immondices sont abandonnés. Un peu plus loin, c'est un petit lac artificiel qui est en train de se former à l'entrée de l'immeuble Beautour, en plein cœur de la Gombe, commune miroir. Sur l'avenue Kabinda, située dans la commune de Lingwala, à sa jonction avec l'avenue des Huileries, c'est un autre trou béant qui accueille les eaux usées qui cherchent à s'effrayer un chemin. Responsabilité partagée entre pouvoir public et population sur les questions d'assainissement de la ville. Chacun est appelé à jouer pleinement son rôle. Nous avons besoin de voir les changements dans notre environnement. Le gouvernement doit s'impliquer totalement. Étonnant, c'est la saison sèche, mais l'eau stagne jusqu'à ces niveaux. Cette avenue est un espace de négoce et cette difficulté ne permet pas de bien faire les commerces et de travailler. Nous disons que la responsabilité revient dans une certaine mesure au gouvernement de la République. Mais il convient de noter que
Kinshasa produit à elle seule plus de 10 000 tonnes de déchets par jour qui polluent l'environnement. Dans le souci d'améliorer la survie du peuple congolais, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a échangé ce mardi 2 juillet 2024 avec l'ambassadeur de Norvège, ODD Mollester, au centre et revoir les conditions de commerce du poisson salé et la coopération technique sur l'appui de l'industrie de la pisciculture et élevage en RDC. Au cours de ces échanges, le diplomate norvégien a souligné que la pêche et l'élevage en RDC est un sujet important pour la Norvège, occasion pour ces pays frères d'accompagner la RDC dans ce secteur de la pêche. En ce qui concerne les taxes sur le poisson salé appelé Makayabu, l'ambassadeur norvégien demande aux autorités congolaises de baisser la tarification pour les poissons salés en provenance de Pointe-Noire pour la RDC. On a vraiment focusé sur la discussion autour d'un produit de grande importance pour nos deux pays, le Makayabu, ambassade. Problématique de taxes aussi entre Congo-Brazzaville et la RDC. On a aussi discuté d'autres dossiers sur l'élevage et sur la coopération un peu plus technique pour appuyer le développement d'une industrie de pisciculture et d'élevage en RDC. Notre demande concrète, il s'agit des niveaux de taxes sur le Makayabu. Si possible pour régler l'importation, pour aussi augmenter les recettes pour l'État congolais, baisser les taxes. ODD Mollester s'est dit très heureux de voir la détermination et les soucis du ministre qui tient à ces partenariats gagnant-gagnant pour les deux pays. Signalons que les poissons salés pour la Norvège constituent un produit stratégique dont elle est l'un des plus grands producteurs et exportateurs du monde. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément